na bandini bakomi bongo soko ekaka mutu ekole boye munde ale eyalengi me bonzambe fandi api c'est ça tobungisa tobebisa parce que ex-président lobaki tata bo moko mama bo moko mais lelo tozomona tata bo moko même na bonzambe eza lisusu te moningano moko komi kobanga ye confusion ekomi totale yango napesi raison na frère Patrice Aouli monde ebimi libanda et monde ekoti na église ebimi libanda confusion. Donc confusion de l'écoute, nous avons même ba poison et comme une église, ok tu ba poison, c'est qui nous na ba musika, tu veux qu'on gagne ça, mais les comme même dans l'église. Dernièrement tu veux qu'on a pasteur mon pas à coup de poison. Et là comme nous ba ouais pas la Bible, église na éviter maman, ils ont mis yango. Isa Bible te, esa motema mabe, esa lié bonbon, kobomana e uta banaka na kayeba bomaki ndekuna amoni onzamba liye mini aboni ye Joseph bao bateka ke bandeko na ye opona ngana mona ngana ngendo kwa seta ta sepanite de vanité vraiment bandeko bozolanda biso na bokebi nyonso kuna aimer commenter partager parce que masolo tozobeta eza vraiment mutuya moningo ayoki te partager tindela ye yango po ete ye mpe azala beni ayeba ndeni ya kozwa position babilom prudent amona na musika asakani azwaka position po ayeba ndeni ya kokende alors mama tozokende siko na deuxième motuna na ngai parce que nebande natunaki na bi confusion ekomi église de confusion église de sommet église de problèmes ou bien ezaka église de réveil mais tomoni ke ekoti même na baconflit na baposition mosusu echange tozocomprendre te alors tozomeka mwa moke parce que biso toza bato totambolaka bato ya terrain peut-être mosusu ovanda na ndako ozomedite po yeba nini lobi na kopesa bana nzambe nini nzambe akolobela bango tosola na nzambe mais biso totambolaka ndenge nde lelo na ye mpe koluka wana ndako mpona kotungisa mwa moke toyokaka mpe na libanda nde bayoka alors nazongi mwa nsima moke après des années passées totekolela révérend pasteur Matuni totekolela ye tokundaki il y avait des dires oyo elobamaki ke liwa na ye eza vraiment clair te lelo mpe su na ye kolanda susu na kaka na bainternet biso awa général Soni azoloba mpe par rapport ya liwa ya révérend Matuni nayebi te ngai de moi-même de soi nayebi ke abelaki des fois ozokende orendre visite ozoprie mpo na ye omona olekeli biso anauti pa papa Matundu ye na ndenge ayaki kokende kokekotisa ye na ndako ya suka kuna parce que mokolo akufaki azali kolo mpe kendeka koranga ye visite nayebi te mosusu bapesaki ye mbongo bapesaki ye elamba akotaki bikotakota onayebi te nango nalingi omeka koyandola bandeko wana parce que yo nde moto oyebi vraimen mozindo ya likambo mosusu ta mosusu babetaki wana bitoi ye paki ake obetela to ya moninga mais yo vivaki yango alive ezalaki na mondenge. Merci Elisabeth. So na seki na okima wapo kaka bo mutu asabini asakufi amna yepema na ite c'est ça ba mule vele ça déjà ba né les qui ata ba 5 à 6 ans mais heureusement bino moyeba tembo to moni bandi koloba ba facette mususu ndenga na yebi facette mususu omona yepa na yo meka mo mte kofungola biso peut-être am supeza bon na yebi te bondenge au général lobi eza bongo parce que ngai nde moto liboso ya monaki boyebi yango abengaka ngai bana bato église ne pe bayebi mwasi po ya tokendaki kobala ya ye ayebi yango ndenge baza kobenganga naseki to baza kokompanie mpe na baprofete profete beya profete mena baza kokompanie na ntango sa kobenganga nyonso lobi nayebi kabwanaki na mama bana na ye aye kobala mosusu aye kolobela ngai nazobala boye na boye après pas même 3 mois abinanga te mama liboye naza makambo moko nzambe atinga pierre nasola na yo makambo nini premier jour nakia deuxième jour troisième jour ngabi papa nalembi ozobenga pendant 3 jours non pendant 3 jours azoloba te azali kobanga azomwa ndenge akobandela te nayebi baduti nini azali nango nzambe mpe ndenge azalaki kopuse ye alobelanga mosu ezalaki nde bandoba biso na bomwana motema mo ezoloba loba tika nayebi te alors namoni tozongabi papa nalembi ozobaka kozandika moko olobelanga me
olobela moto te ngabe likambo nini yango oyolobela nga bibino boye ya manini alo mokolo yango mpe nayebi te eloko nini ezwaka ye alobi na ngabe na comprendre te namoni RC balingaka yo te balinganga te bwana ntango akotika babi bon parce que yo mpo ozalaki mpe moko ya membre na bureau de sage alobi omoni mpo nini nasengelaki okota na bureau de sage parce que baza kolinga yo te ngabe okutu nga kutu c'est bien nazala na bureau de sage mpo naza mokolo namoni kuna moto ya age nai na nga aza te natikali nga moko moto na baage wana mpe na mosala ya nzambe esafale kutu bino nde bolakisa mpe bato na monde ke toza mpe na mama awumeli na mosala nzambe azalaki na politike ase na politike azalaki boye bino bofinaka bolingaka te ti aye kolobela nga verité abi o te antuka nalingi natubela ke alingi balingaka te yozala yango wana ye alingaki okota na bureau de sage asengeli nge pasoni ntango aexpose nga bakapa alobeli nga ngabe nayokaka makolo na nga bakango yango oyo papa soni alobi tina nga na repete yango eza te ntango ngai nde moto natindaki yeke eske soni aza na groupe wana alobi te na lokola aza na groupe wana te kende komona ye lokola ye aza président ya yango nga naza na ntina nasate me eloko wana ye alobi ngai abandaki na nga ngai nde monatindaki ye mona paster soni me ngai na konte na nga namonaki mama ntomba shaumba namonaki paster jonathan namonaki paster ntambo nakombelaki bango tenabi tala paa matundu abengi nga ta makambo na bona okesomo eske eza ya solo papa ntambo abinanga mama tika nano makambo wana boye nabiteme natindi ye epai ya soni nde nasuka wana mpona wana moto akosa te ko maladi asali otete ya veste ndenge moko moto alobela alobaki ateko baye kopesa nga pesa nako busu bakabelo ye moko alobikaaepete eza te nga alobi me moto akabeli bo problème ne o te yango bakokundelanga ngai ka nayebi kaka wana soni alobi eza ntina natia komatere na bali te nayebi yango koleka kutu wana soki abongi ngai alobelanga nyonso atika ndambo te donc eza ye ndenge wana na ndenge akufi na maboko na ngai eza te te ngai akufi na maboko na ngai wana ye sikoyo kobenda ntango bali kokende sikoyo kuna mpona kosambelaka ye kosambela ye alimoko ya sunga biteme nzambe azwaka otiki likambo moko na ngai na soni obomeli biso likambo moko soki olobi likambo wana nzambe akobikisa yo jamais nzambe moto atumbela aboma ye loba likambo oyo otikalolanda biso soki nzambe azotelemelo na likambo moko loba ntango mosuku oloba na oyeba yango te mezonga na mabolongo omona nzambe ofungolo likambo na loba yango kozala libi omoni mosala nzambe kutu azoteya biso loba nzambe azalaki homme de priere nga na yebaki soki abandi kobondela yo kutu jeune makolo kolemba yo me ye soki asa fukami azobondela me likambo moko mibale te kaka moko natuna ye na ndenge mokolo ya suka babenga na 5 matin nakoma mwana na kasabubu memi ye boye asanzi defu makila na se boye ngai moto natindi bake kozwa kombi tomemi ye tokende ntina ngalia ezango eloko te akufi na makolo nanga mibale lokola mwana omemi nga nazoka yango pasi mpo papa ntondo akufa na maboko nanga na makolo nanga na maboko nanga mutu ya suka nalinga ya mama de bobo tiki ngai mama faut préciser place wana na makolo nanga na maboko nanga eza pe na bato mosusu mpe baza na bekivoke mo bazokanisa ye pasteur ya mobali yo pasteur ya mwasi na makolo na yo na maboko me makolo ndenge tozaki na mwasi na ye abengi tosambela ye mwasi na fandi na moni mpenza ke natimbi pa matumbo nga nakufisa bato nasantaki asala nakomi nasanti ye pa matumbo asaki natomboli ye natali mwasi na bime moya kolobanga te akoza panike abimisi makila na monoko
eza nde basigne déjà nasengi mwasi na ngai topangusi ye azali sona évangéliste moko ya ye mpe wana topangusi nga be tosimbi na évangéliste suko tina ndenge papa atikaka yango ye na maboko bo mwasi na ye wana évangéliste moko wana bana moko tolalisi miboka nazwa kombi bato bandi koganga mpe wana osambeli tokomisika nzambe me esalanga mpasi operde mutu lokola nanyambi suki oloba lisolo wana te edécourage ngai mpe na ndenge nalo pardon nalongwa mpe na ntango mpe namonaki mpe général asali démission ngabi nga aza moto asali na bapolitike donc soko président alongwe bino nyonso cabinet mosusu akufi te namoni balobi mpe balingaka nga te akei andeo na ye eza baebele ya bato balobela ngai longwa na rc balingaka yo te mokonzi wana alingaka yo te nayebi te babi alingaka yo te adingaka yo te liboso nango zonga bato bazokosela ye ngamiko me ngambo napesa témoigne yango bonango ndenge nini bonango sikoyo na liwa wana ndenge elekanaki toyebi te bana na ye suki na bango eza ndenge nini mwasi mpe suki eza ndenge nini nayebi te na suka nga alobaka na nga mama okadraka mwasi na nga akotikana na nana ndenge mpe yani nga nazanga nga na mwasi akenda na akima na ya kadrima akima na ye mpe namonaka mpe lisusu te bobana mpe mikolo mike baza kobenga nga mpe batika na bango mpe bopete bazaki dessus bon nayeba mpe te bobana mpenza bayebaki vérité mpenza oyo biso oyo ndenge boyi bango bayebaki kaka lokola poison obana bayebaki te poison mbongo esombaki ye akotaki bikotakota wana makambo na bango ntango deja asasalelo eza bikotakota kaka ntango deja baso bokei na banini soko nini na bino monde wana eza bikotakota kaka monde na bango oui monde na bango biso monde nange eza cgt anga nalatili ngwanda nanga 30 munda ezazana parce que monde wana elingi ekobo tout d'abord mama tosukela beka wana likambo ya lingwandana parce que à chaque fois tosala émission obetaka sete na lingwandana obetaka sete na lingwanda eza facile te mpo moto olata lingwanda eza facile te okoka yango na ndenge nini mama eloko wana lobaka eza grâce moko nzambe apesinga spécial donc nga mpo na nga namonaka nzambe azoprépare nga lokola kotia nga na milieu ya baprésident ya bibi nalie na baprésident ya mwindo ebele lelo misusu alati lingwanda me omona kaka nakoki te molungi alongoli me ngai te ngai eza grâce et puis c'est le saint esprit omoni lingwanda eza okokokanga me eloko balobi ekobo bible jamais elobi prière elobi fuye donc soki omoni eloko bible elobi fuye eza na puissance makasi eza na eloko eleki lokola ekobo te talaka na bamonda bamona kaka ekobo me biso mpe na bonzambe mukaya ntango yo olati mukaya bonzambe mpe efandi ngai nayebi ke mukaya evandi me na verité ya mama mpe mpo mama yo soki likambo sepe te olobaka oboyino babenga nini océan mer océan mpo océan alingana esali te te soki kaka ekoti ale arefubima kende mama nakumisaka nzambe parceke ezalaki mpe na batentation mpo okutanaki nango mpe nakutana na tentation soki nalobaka 33 ans donc nalongolaka 2 ans mpo nakutana mpe na biloko wana me nasenga kaka ke nzambe soki mpenza obengi nga otindi nga na misio mpo na mboka mpe mpo na bakonzi antuka longolanga tiela ngai mpenza molimo na nzambe oyo ekokokwesa ngai na nani te donc nalongolaka mwa nakabela nzambe mwa pasi nabundanaki mpe mama nabundanaki epuis bato balinga kwesaka eza bato apamba te je sais ezaki na encore mpe ozobima lokola mwana 20 ans
ok c'est tant tu peux fêter peut toujours fêter on sous célébrer mais on va moi à 20 ans on va moi à 30 ans ndeni au coup de la présentation ba akosi penza nzambe o prophète ba kosaka na bien prophète ngana lekana nango mais ce qui prophète me divorcer nzambe abomaye bato bayebi nzambe abomaye. Donc des places dans le balika mona bien parce que nous sommes on a prophète yo que matana to la prophète on a des hommes là qui la mandé. Donc prophète ayaka na ndenge moko akwesa na ndenge mayabe. Mbala moko ay bateke yo zaki na nzoka mona mwasi ya nzambe. Nzamba bomaye. Mususu azaki pasteur ameka ndenge na limbisa ka polo yo mto renforcer. Donc soka ka komika devant ngabo azaya kokufa. Okufa kufia na te mais à comprendre que l'obéli a pas kolo. Force nyoso. Exact. Alors Nathalie na comment il me voit dans un célibataire. Allez bana beko to jamais yoti. Allez papa na biko yoti na présent de bibi qui mon boy. Allez koti mon boule mon bana ba mo ba yobe. Allô? Na moni pe bongo ko banda wana na bandi osenga nzambe Saint-Esprit. Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Il y a des gens qui ont été comme si on a 33 ans, il y a des gens maman, tu as biso ba jeune, tu as biso ba jeune frère, ba jeune sœur parce que de l'eau, biso dem pendant que zo ke le koboma. Au moins jeune garçon le kolanga bazo la maman le kola yo kwa bite kuna ba espèce voiture au fele, ndako fele, courant au futate, azo la ndene mazo bateke aza komi bakisa botu tu na éviter parce que bible zo ba biso militaire ba botu no fosi ba biso mo na monte. Ntango zo ke ne bon bite ata za maman na yo te, ni yo zo bima na ye. Ubi ata za papa na yo te, yo zo bima na ye. Ata mosala nzamba na ya te makazo te, yo zo kwesa ye. Faut penda biso ba mato ipango ko na biso. Maman na te ya kabango na lobi maman ngai ba docteur ba lobelanga. Osoko sali 15 ans okoleka na opération minene omoni ba maser bazanga bi jamais. Loba nazo sala mwana mesoki nga nazo déception te ba nzamba. Parce que donc nous pas surtout peut-être ba docteur ça va te nga nazo déception te. Nzamba benganga nazaki akuti ngai bien. Akuti ezate lelo ya bino mozo yamba Yesu na makambo nyonso Egypte ozana mote. Nzambe abenganga akutanga na bato. Donc nazaki muto oyo bena non histoire nange eza monene. Oya dingo zo monene ya koko zo pe ba numéro nanga ko benganga ngana uti donc Nzambe azwinga alokoti ngate ko non te. Nzambe alokotaki ngana na pamba kwa kotanga na politique atenga na bakonzi. Mais pona ko benga ngai Nzambe azwinga na maboko ya mokonzi. Azwinga na maboko ya mokonzi na libumu atikita liboye ba docteur bina kobota te na ke ko iba na bani musali ya mona bike na bandaki na nene na mukaka na kati musala Nzambe na ke ko iba na mukonzi na bia palobana ngana kobota te mutazomona ngate me mwana koti ta mwana koti Nzambe bina nga na kobanda seti mo koyeba so mobali te ngana kokabelo mobali koboko na mwana wana ngana vivre makambo ya Bible pe babokola mwana na ngabie yepe lelo za musala ya Nzambe pe monene akoti otelejite mazo paso la Bible donc ya ngai na sala na songo ya ba biloko na o théologie parce que Nathalie batu so ba yekola basi bakoti baneni mwana te za biloko pam eza ngai pasteur to évangéliste docteur onini prophète soka kaza pembe na à côté ya kosala makambo ya minene parce que ngai mutu naza ko mema vision naza ne taille na Nzambe yango nazalaka fier makasi pona eloko wana o Nzambe azwanga na pasi te namonaka kaka ye mutu azwanga bongo mpe akosala ya koleka o nazana. Voilà vraiment masoleze ebele so tol'a dit maman tofina libumu ne makambo so ekobima lisusu po yeba ebele eza na kati ya libumu wana mais compte tenu ya temps lelo tozosukela awa tokokima susu mbango mosusu toya kobimisa mama po ete ndambo oso etika na libumu wana ameka kobimisa lisusu mwa moke parce que ata lobi abimisa ekosilaka te parce que eza kaka ebele mais nayebi ke esika yo olandi ngai na mama oza vraiment bénéficiaire. Vous avez un bénéficiaire et puis capable de solo commenter, partager
vidéo na bandeko balandi biso te bango mpe bakangolama bazala bino esika otire leson appliqué yango po ete omona bopanzani amani loba suka mpona kaka na émission ya lelo po tokozonga lisusu émission ya lelo loba suka mpe opesi liloba suka ezala te loba suka ezala mokolo yesu akozonga conseil na kopesa kaka na bamama na basali ntango oyebi obali nano te kangala tambuka ye moto akosa yo te okobela bona bote nga nazoloba nonga oyo 33 naleki na nga na opération yango te nayoki na nga bapasi oyo bazoloba ona kobela boye nakobele moko so nabeli boye ototi mfe mpe lamour oyebi ke esalaka boesala boye me lukuta nga nazoyebisa bino yaka mona ngai nakoyebiso soki osengi na bonzambe ya solo okoyoka bapasi nyonso badokter balobaka te okozala bien conseil na kopesa yango wana ezala mobali obali mpe nano mwasi te omonaka lokwela na libakala mosusu ozwi mwasi ya ndoki to ya mabe to maladi oye kokufa pamba vraiment tokozonga tokolobela lisolo mpe na mozindo nyonso par rapport ya liloba nzambe mpe na santé na biso tokolobela kolobela alo numero na yo ya oyo amoni kaza numero na ngai oyo eza mpe na whatsapp eza 089 89 39 401 089 89 39 401 ya nani Vodacom 081 088 34 50 081 088 34 50 090 21 22 717 090 21 22 717 nde banimero na nga kolokota mosusu bato babenga okobenga nga na oyo eza na te okozwa nga na wana mosusu bino moboyebika masolo yango ya courant ndenge esalaka soki ozwi na oyo te meka na mosusu peut-être mosusu charge ezalaki alors tokoloba susu nini tokomi na biso na suka baami nyonso ya 107.9 na radio étoile to mpe na nzela ya elise batika nzambe apambola ezali vraiment na bokebi ya kolanda biso etika ete nzambe wana apesa mposa na bino apambola bino nde mama alobi apambola ebele e merci na ngai amona bango mpe nzambe na grâce apesanga justice asalela bino justice asala justice mpona bino mpona grâce oyo nzambe apesanga eza justice tika te nzambe na nga asala justice na moko oyo ya kolandanga nzambe apambola napamboli mpe mokolo télévision Pasteur Bachika na libota na ye na mwasi na ye mama Salomé na mama Élysée nzambe apambola bino na ba journaliste évangéliste Gelo oyo aza kofilme biso nzambe mpe apambola yo apambola mama Isabelle apambola mpe Congo vraiment merci ebele na mama parce que kotika ntango olobela biso makambo motuya oyo eza facilité misusu bakokaka te naloba boye bato baomona nde na oloba makambo na ngai ozoloba lokomo tozopeta misolo ya motu mosusu vraiment nzambe apambola yo enayebi ke berere ya bagrand eza ya biso correction mpona biso tozoya vraiment nzambe azosolo ebele merci na baguerrier nyonso na baguerrier nyonso merci na Pasteur Miko mama Salomé mama Liliane mama les enfants de la guerre nyonso mpe communauté monene ya source de vie pourquoi pas communauté ya sous les palmiers kuna esika mama mpe akambaka na prophète na biso kuna Gelo asimbaki na nsima kuna po ete libili obolanda biso komana ya kitoko nyonso mokebi nyonso tokoloba nini nzambe kaka nde aza base igagne toujours elika bye bye terminé.